Bandeko, tango Karine Mokonzi azako loba pe azako kuma couple nini ezalaka na ba problème te réellement ezalaki pe ya solo ata ndenge bazobala na boye mais ezalaki pe ya solo na kati ya problème yango bino nyonso ezotambola na munoko selon bino selon oyo ebimi na munoko ya Karine te selon pe oyo ebimi na munoko ya tigre noir te pamfeli oyo pe eza kobima ezali penza yango te me oyo bokoyoka na munoko na nga yango nde ezali yango bomitungisa te soki nayebi yango ndenge nini me boyoka pamba te oyo nde ezobima na munoko na nga eza nde likambo yango na kati ya makambo wana oyo Karine Mokonzi la baronne autorité morale mama YouTube icône vivante azaki kolobela bino mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko na kanisa tozali koyokana mwa malamu mingi bazalaki komitungisa pona likambo etali oyo ya couple ya Karine Mokonzi likambo oyo etalaki Karine Mokonzi azalaki koloba ke couple nini ezangaka maloba te ezangaka makambo te batu bakanisaki mingi Karine Mokonzi nde azali mutu makasi yango wana eza kobimisa makambo me ezalaki wana te Karine Mokonzi na mutu makasi azalaka na mutu makasi te Karine Mokonzi aza na comportement ya batu nyonso ya mukili aza na makambo asiportaka pe aza na makambo asiportaka te aza pe na makambo oyo asalaka batu basiportaka na bamisusu pe makambo mosusu asalaka basiportaka yango te eloko moko nde Karine Mokonzi la baronne ye ayebani na batu ebele ye asololaka na batu ebele yango wana yo ndeko ozolanda nga oyebani pe osololaka na batu ebele lokola Karine Mokonzi te Karine Mokonzi ayambaka ba coup de fil koleka même mutu asalaka na kompani ya telefone to mutu ayambaka ba telefone ya mbila to ya urgence alors Karine Mokonzi ndenge aza wana mingi oyo asololaka pe mingi oyo akimaka kosolola na vie quotidienne na ye en tout cas moko etroublaka ye pe esalaka ye makambo mosusu yango soki asali likambo mosusu asali yango na volonté na ye te parce que avivraka makambo oyo biso tovivraka te me yango mpe te etiaki matata na couple na bango eloko etiaki matata na couple na bango ezali troisième personne elingi koloba makangu to ex pamba te entre bango mibale moko te azali abala moko pe te azalaki na fiancé kaka fiancé ezali ya bango mibale Karine Mokonzi azali fiancé ya tigre noir azali fiancé ya Karine Mokonzi alors yango wana tango nalobi troisième personne yango na kati ya bolingo azali ex to makangu yango wana nde etiaki likambo ya munene oyo eza kobimisa matata na kati ya couple eske moko na bango aza kobima na mutu mosusu azokosa mosusu en tout cas wana te nalingi kolobela nayebi pe te soki wana esalama me eloko nga nayebi kaka bango mibale bazala fidèle Karine Mokonzi fidèle na mobali na ye tigre noir pe fidèle na ye mais troisième personne wana azali kaka mutu oyo amesana kobenga
alingi kobenga nyonso, alingi kosolola presque semaine nyonso na moko na bango. Moko na bango ngo eza nani? Tigre noir, tigre noir, tigre noir yete. Mais moko na bango wana ezali Karine Mokonzi la baronne. Ndani yango abengaka Karine Mokonzi nyonso. Ndani yango basololaka nyonso na Karine Mokonzi. Ex to makangu ezali nde ex. Alors ex wana pourquoi abengaka Karine Mokonzi? Wana nga na yebite, bino pe boyebite. Yango wana eza kotia susu mobulu, tigre noir ezalaki kosepelisa ete. Surtout ex yango aza musicien. Surtout ex yango alela pe Karine Mokonzi makasi. Surtout ex yango aza susu jeune ke Karine Mokonzi, mwana muke ke Karine Mokonzi. Pe ex yango azali bogare. Bien sûr ex yango autaki kobala. Mais ba coup de fil e bangisaka tigre noir. Nakanisa bo comprendre ex yango. Soki bo comprendre te wana tuna voisin na yo to tuna mutu mususu. Ngai na boyi ko tia kombo. Na lobi kaka ex yango azali musicien ayembaka. Ex yango auta ko bala kala te. Ex yango azali jeune mwana mukeke Karine Mokonzi. Na misu kaka tango moni oyebi ka aza jeune aza mwana muke. Aza aprepre ba âge moko na inosbi. Alors ex yango eloko moko lisusu alela Karine Mokonzi kosakana te. Bien sûr bino mokili bolobaka ke Karine Mokonzi alela bana mike. Toyoka pe audio Karine Mokonzi azobondela ex wana. Me abazobondela Miriam Mokonzi aloba na ex ne wana pona makambo boy. Me ex wana nzoka yende mutalela Karine Mokonzi makasi. Tango Karine Mokonzi alelaka bango kuna baza kolela. Yango tango boyokaka bakolele bele bakoseka muke ezalaka Karine Mokonzi te. Karine Mokonzi yalelaka ne muke asekaka ebele. Me ba oyo bayaka koluka ina bolingo. Bango mutu balelaka ebele basekaka muke me na kati ya bolingo kaka na likambo mususu te. Parce que soko zangi Karine Mokonzi obando lele bele okoseka muke so okanisi. Yango wana ex wana atabalaki yaza kobenga chaque fois pa ya Karine Mokonzi. Ti sikoyo abengaka. Likambu wana nde ezalaki likambu ya munene pona tigre noir. Surtout tigre noir alanda émission nanga moko oyo na sala ya Karine Mokonzi na ex wana. Pe ex wana azako yemba nzembo moko na kocha, na kochu, na kocha, na koche, na kochur. En tout cas, soki ex wana bengi, tangu tigre noir akanisaka susu émission nga na salaki. Tango yoki susu nzembo ya garso wana na kocha, na kochu, na kocha. Alobi non, mwano yo alela penza Karine nanga akotika ete atabali. Bien sûr ata tozambula moko ndenge basoloba. Mais non, oyo yo akotika te. Ezali nde Karine Mokonzi ba jeni lokola ye balela Karine Mokonzi koleka ba jeni lokola ngai. Yango tigre noir wane ezalaki base ya likambo. Eza troisième personne. Eza ba comportement ya Karine Mokonzi te. Eza teko Karine Mokonzi amankaka batu. Karine Mokonzi aza munoko? Non. Karine Mokonzi ba réaction wane yaka ezali normal parce que apasaka temps na ko travailler plus que bato bakendeke musala. Plus que bato bayambaka ba téléphone na urgence. Ezala ya mbila, ezala ya bambilancier. Bazalaka kute bele po basupportaka ba téléphone. Alors Karine Mokonzi mondi na ye wana yango moko tango aza kosolola na mutu yango makambo mususu ekendeke bongo. En plus ekendeke mingi na ba téléphone. Oyo komona ke mutu bwalobi Karine Mokonzi amankaki nga ezalaki mingi na téléphone ma mankaki te. Po soki mutu ango azalaki pene Karine Mokonzi soko asalaki réaction wana mutu wana ye moko alinga comprendre pourquoi réaction wana esalami pe na minute wana makambo linga ekosila. Ndenge bato équipe nationale tango bazala pembeni
bazalaki comprendre tout au Karine asalaka. Au contraire, mingi batikala koswana vraiment na Karine Mokonzi te. Bien sûr, elle moko swana ezalaki na oya biso Gel Show, mais Karine Mokonzi azalaki toujours na ba réaction oyo bazako comprendre ye pe ya zako comprendre bango mingi na ba o bango babanda kosala. Yango wana na yebisi bino likambu oyo ezali na kati ezali nde wana. Troisième personne azate. Non, troisième personne azate na vie na bango, mais troisième personne yende mutu azobotisa discussion na matata na couple na bango. Na kanisa makambo na lobi ezali nde yango eza oyo bozoka te. Wana eza kaka ba prétexte oyo eza kobima pona kobomba likamba munene. Pamba te soki bino boyoki ke Tigre Noir azako tchazua pona telefone ya mutu abali aza musicien, na kanisa bokoseka Tigre Noir. Mais Tigre Noir lokola za mwana mobali pazali tigre noir. Akolinga te abima ridicule kazo tchazua na mutu azali na 8000 km na ndenga likolo. Na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso zosala vraiment oza moto malamu. Moto sapesi ombongo, garde no kwa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka. Vraiment félicitations. Tala banda Belgique eti awa en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbe na meki moya na mekate suki eza na mutu su na fungoli suki mama bitekuteku bitekuteku nde makambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland Townsville ndeko mwasi Nzambe apambola yo yango ano bandelaka biso mateya badoration oza moto wa Nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku nde makambo etala. Merci vraiment, merci maman Olga yonde nani yango bitekuteku nde makambo yaki yango maman Olga vraiment félicitations ululu mama ngayo okanisi ngatala nde makambo yaki yango bitekuteku tala tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi Nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo ye tokos tala mama okokisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations. Thank you very much my sister, God bless you. Thank you for everything. Thank you, good job. God bless you. I love you too. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ya kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samtalo la zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.